Capage TV. Capage TV. Oyebi, ezana ba jeune garçon musunga na benga bango ba kokoriko. Kokoriko eza banani? Kokoriko eza ba jeune garçon ou ba jeune homme ou ba tambolaka, bazo kende amoni mwasa kitoko. Aye na ba influence ba téléphone. Oh là nazana ba ndeko na poto, ba clé belé. Atie mwana ba tuzemi atiki. Ce sont des kokoriko. Donc kokoriko eza soso mobali. Yaya yom tozola nanga ndeko mwasi. Soso mobali jamais avant de la ramaki. Bande konanga mingi ya poto baza victime na bakokoriko. Surtout bana bandal, bana lemba, bana gombe. Banzamba bakokoriko. Banzambe ya bakokoriko. Ne bakokoriko mo ici ba ne ba chapeau. Ba rouge wana bela crête. Soki mwana mwasi aye koyebisa mobali je t'aime nalingaka tozala ensemble tobongisa foyer nayebi soki mwana mobali wana kosala ta 6 mois alalaka te pongi oui eza kotravailler ye donc c'est des nouveautés na kati ya vie na ye batini ye eza esprit mabe obendenge nini au piège obendenge nini bandeko na ngai ya basi bakanisaki na bible ezalaka te na bible eza na Rite chapitre 3 Rite chapitre 3 okomona kuna na kati mwasi l'amour est réciproque oza congolaise ozali angolaise ozali brazzavilloise ozali wapi na wapi donc omoni pasteur azali libre proposer ye ngana sepelaka na bandimi ya cité Bethel c'est pas pasteur Moïse Mbiye pasteur Moïse Mbiye la plupart ya basere bazalaka kuna bakoti ba demande demande belé mais na sepeli lisusu nous avons un message prophétique moko ya Ferego là ba nommé ministre ya culture et art culture et art tal oyebi batoyo bazaka na ba don nzambe na ba promesse prophétique aboué ce sont des personnes au moins ba évitaka ba pouvoir ils ne sont pas soif de pouvoir donc azana yekuna kutote ne dazazate donc Ferego là donc namona ki ba nommé penza ministre la culture et art donc on appelle ça message prophétique oyo yo moko luka sikoyo olata ba mibali ebele oyo baza ko jouer na ba groupe théâtral na ba rôle ya ba PD ça ba déjà très dangereux très dangereux très dangereux donc bazo ko tsa ba on a pédophilie moko diabolique sans le savoir. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné,
Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Tinti ya Capache out ko sokola apakola ka ba gamme de beauté ya Rit Beauté. Secret na ngai ezali Rit Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé ya opakola ngo. Oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso pe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso mpona kobebisa monoko te Rit ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso otapembe avant batala na lelobano ta biso na misaki donc zéro kento oyo omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta olo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosalela Rit Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezana mpona bakento soki nazometa sete botala arnaka bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misaki na ngai ya mosolola likolo na tingami kaka na Rit Beauté. Rit Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Bon, c'est la balade sur la Capache Télévision. Merci d'avoir balandé en tout cas. Vous êtes partout dans le monde. Tu as rabino mingi, tu peux sabino bâton abisso en tout cas. Et ça pour na bisso moroté. Pour bolinga bisso et puis nga pena linga rabino mingi. Bon s'abonner à TikTok nangai Capache TV. Na tiara mingi bello na TikTok parce que ça s'attirer la bêtise et surtout la communauté congolaise. Mais tous wana merci. La page d'anga pesa combo bozomona. Nazana apôtre Joseph bolinga mingi papa ya lobaka soko zana likamba bolingo loba ba sepeli ne loko wana surtout bata poto on dirait pas na mibali pe balinga basi ba approcher bango et ça rappelle pe ba rêve na bango ke moi si mo boy approcher abi na linga ha mingi ozana muto na linga mingi ba mibali pe ba sepeli na makasi ba bi ata église ba pasteur azaki toko linga e o frère na quartier linga e en tout cas mukubwa Joseph et sepeli si bato ebele bonne santé. Maman Capache, quand nous sommes en Nzamba, oui.
kitoko na moni na teinture ça va elongi fungama elongi fungama et puis awa soko koti awa makambo ezalaka awa donc il faut fungoloka faut pesoka ba beauté moko vraiment oda fana banda tala ba oba zobukana etali bango ngai ma sœur atika couvent et azalaki na mboko nini na Kindu na Manyemba. OK. Na Manyemba. Ma sœur ga to solane ba manzambe ma sœur il faut na lo mwana ya. Ma sœur alongwe. Na hoyo po muna mutaji. Wana zai na zai na Bandu Nouville. Oyopo yako ya? Kapa za muta. OK. Na Bandu Nouville. Pa na bibonde na longwe Bandu Nouville na zoki na masimanimba. Nzoka na pesa muta masimanimba. Oh, quelle coïncidence. Ma sœur ayeboye. Oye bila kanti ma sœur akoya na robe na foulard. Ma sœur aye na culotte. Oh, chapelet, rien. Tika boy. Abi lelonga na ye. Tika boy. Na mona mine d'étoile. Oh. Na bi pensa OK. Armageddon, guerre. Oh, la guerre. Ma sœur aye to solo na ma sœur. Après on parti à 16h juste. To solo li makambo nzambe. Wa na masimanimba. Na masimanimba. OK. Abi papa na longwe na ngai, na tiki na ngai, neza boye na zuluka mobali ya kobala ngai, na sala vie na ngai, yango penza na ye. To bala na biso kaka. Oh. Nana tali ma sœur. Avec quelle chance, quelle grâce. Quelle grâce. Malgré nazaki déjà engagé, abitenga nazo sala na bonde la rapport na yo okutana mobale moka kitoko. Donc pona koloba ke mama Kapache bande konanga ya basi bakanisa ke na Bible ezalaka te. Na Bible ezana Rite chapitre 3. Rite chapitre 3. Okomona kuna na kati, moi si l'amour est réciproque. Oza congolaise, ozali angolaise, ozali brazzavilloise, ozali wapi na wapi. Donc omoni pasteur azali libre proposer ye. Nana sepelaka na ba ndimia cité Bethel. Pas pasteur Moïse Mbiye. Oh, pasteur Moïse Mbiye la plupart ya ba sœur bazaka kuna ba koti ba demande. Ba demande belé. La PC mbote c'est azali pasteur Moïse Mbiye ba demande kota ebelé. Sur le PC vertige. Vertige azoye batena sala ndenge nini pe batarobe ya blague te talibasi yango on appelle ko bana Maria bana Maria otali boyo moko lobi donc parce que ngaza wana ndena talaka ye nzambe asunga kaka soki pe ozali ata polygame bon azala kaka po apambula ta bandeko ya bandeko basi wana tala net c'est rappela déranger tebe mukolo mpango sakanga déjà le pango déjà na comprendre pena que ba paka bana mibali ba sepela pena so approcher tala nga naza mwana mobali nga mukolo na mona ma sœur ayabi papa neto wana azolinga na Kikongo Alingana kutele kikongo mtadi ya nzambe mesepela na nge mezola nge betu zolana betu kusala dibala na Kikongo sikoyo na senti ba chair de poule telemi na lobi posa kaka na ganga na crier tala mama Kapache soki mwana mwasi aye koyebisa mobali je t'aime alingaka tozala ensemble tobongisa foyer nayebi soki mwana mobali wana kosala ta 6 mois alalaka te pongi oui eza kotravailler ye donc c'est des nouveautés na kati ya vie na ye batindi ye ouais eza esprit mabe obe ndenge nini au piège obe ndenge nini donc même ata Jésus Jésus eza na mwasi moko na kati ya Bible Marie de Magdala de temps en temps on a proposé Jésus maman, je te dis ce qui est vrai. Tous les hommes de Dieu le connaissent. Mais tous les musulmans les savent. Réveil. Te réveil réveil comment na moi ba cache ba vérité pe mususu. Marie de Magdala ayena parfum. Tala, moi c'est malamu sombelaka mobali parfait. Nyata mobali parfait. Parfait ça signe moko que moi mobali ressentir que non, cette femme m'aime beaucoup. Parce que on peut
ce mobile, il y a une odeur, moko boy. Donc, c'est ça, on changé. Jésus a joué odeur, Jésus a kanga mouté, maintenant, a la Marie de Magdala. Marie de Magdala, souka wanate, Maya Miss. Tikabou. Alléluia, sous ma colle. Azu souki na ya bandiko parousa. C'était une demande pendant que Jésus, je t'aime. Alors Jésus, ils allaient spirituellement, ce qu'on a compris, ils allaient symbole, il y a amour de l'Église envers Jésus. L'époux et l'épouse. Ça c'est spirituellement. Donc l'épouse devait aimer. Même toi, tu de la carte. Comme une lettre d'amour. Même dans le téléphone, tu la mobile, c'est belé, bazar, fiancé, camarade, poto. On va dire, mais un livre à cantique des cantiques. Et ça a biloko mindu. Et ça a mindu, ça a biloko makasi. Oh comme là, mobile na yo ataka garçon bo solagane bien, frère bo solagane bien. Oh. L'église où peut sera suspension, oh bah mon frère, oh ma sœur, oh paso solo là, et ma solo comique, et cote boyé, et suspension. Bah ça lancer botika biloko wana. Et ça m'a bé makasi. Libane ko bandaka, bon libane e bandaka ningeni. Donc, même pasteur Denis Les, il demande à ma casse. Oh, pasteur Denis, il demande, donc il demande. Donc, Bananzambe, nous avons encouragé mes soeurs, toutes mes soeurs, les jeunes femmes, les jeunes filles, ou des gens comme des jeunes, na maturité, 18 ans, matin, oser la tête, non, il faut essayer. Avec un pas. Et puis, on a un poteau, on a un mukandano ya bien. Tu as un mukandano ya j'ai? Tu as un mukandano ya j'ai ya? Abakoya pe moko otala pensabo. Eh, maman kapasha makamnazo bisayo. Oh la ba solo. Oh ya ko meka yango. Et ça musu ba mekango, mais simbate. Mais avec l'appui de Dieu, na ba prière ma casse. Tala mikolo ya mibali ato pakoli huile d'olive et simbate. Ato mati mangenge mikolo mobala ato mati mangenge aya kolinga yo bakuma na bango ba nti mangenge o mati mo poani hein bon poani ezali diable te bo mbale bele pour mi basi bon eloko wana o lobi maka page ezali moko un message prophétique na kinango donc on est au solo boy donc tito sono boy dans la minute on nous a beaucoup maman prophétesse. Après, sur le secret, à chaque fois, il y a un peu sur un plateau. Ceux qui sont apôtres, il y a directement comme apôtre. Ceux qui sont prophète ou Azali, un député Azanani. Donc, directement, ils ont partagé connexion spirituellement. C'est ça. Donc, nous avons dit Bami Bali Belé Oyo, Bazako jouer na ba groupe théâtral na ba rôle ya ba PD ça va déjà très dangereux très dangereux très dangereux donc bazo côté ça on a pédophilie moko diabolique sans le savoir d'abord ça peut bazo contacter bazo connecter bato directement bazo connecter bango directement donc bande konanga mibali et ça bien pour na gagner mbongo mais spirituellement bozo ça l'évangélisation moko ya pédophilie. Et puis, on a des richesses batika. Batika le quoi, même maman balo son. joué dans qui maman. Joué dans qui maman, mais ça mobile. Même na qui beau papa, et aussi mais pas au sala qui toko. Même banada, nzamba zobo ya biloko wana, même mususu nani. Richesse. Zonga mobile, joué dans qui mobile. Ba o mios même o bazape basi. Bazo joué dans qui mobile. Donc spirituellement, ça pour évangéliser le moko mabe. OK. Bah côté déjà le moko mabe. Et puis na ba vie na bango, il y a des séquelles, il y a des conséquences moko boy. Oui ça ko affecter bango. À force de parler la bouche penchée comme ça, on tika la pego. On a zolo ba mo ba yebi. On a zolo ba mo ba yebi. Donc c'est un message prophétique au pensa ma pesa. Ça ko tumbola monde ya monde wana. Ba tumboli parce que zali association moko ya LGBTQ. Cette association moko boye oyo ba organisation na donc ba pesinzela faut homme na omba balana. OK. Donc na Congo na ba voter loi wana te. Mais plus tard ba ko imposer biso to voter loi wana. Ba tu soit liboso ba ko recruter et ça ba to théâtre wana.
bango ne bato liboso pena ba recruter bango donc et ça la pensa bon na bino continue mener l'évangélisation. OK. Donc c'est quelque chose au diable a préparé déjà quota déjà bato bazo bâti. Alors bande konanga c'est bien pour gagner de l'argent mais attention. Bah c'est protégé. Bon c'est protégé. Cherchez d'autres rôles et Dieu va vous aider. Bon ça déjà ba grand artiste pe bon mona makamni nza mpa sala wana. Même ba ba jouer même ba rôle ya kindoki. Et belé pe baza la ligne ya kindoki. Ba o ba jouer ka rôle ya kindoki so tali bango bien. Batika la tik na batika la kana so ki batika li na kindoki te ba pesa bango kindoki. Oui, oui. C'est quelque chose là où nous avons joué, or il y a aussi un esprit sur côté. OK. Et son côté on a quatre ceux qui nous détruit directement. Donc surtout les gens papa moko jouer ka kindoki mingi. Donc so tali penza boye. So na tali spirituellement boye na so mona penza na kati âme na ye. Donc moyen tanga communauté moyen tanga communauté asaka ye monte basa mo ebele. Donc c'est-à-dire quoi, c'est bien de faire ce genre de rôle mais vous évangélisez quelque chose au ezali ko nuire na kati ya société. Si et ça ko nuire pena makasi sans le savoir mais bino boza ko propager yango bozo ke nango maka pa chana beta setene loko moko boye. C'est difficile hein mais faut qu'on a le bango. Oyebi ezana ba jeune garçon musunga na benga bango ba kokoriko eza banani kokoriko eza ba jeune garçon ou ba jeune homme ou ba tambolaka bazo kende amoni mwasa kitoko aye na ba influence ba téléphone ola nazana ba ndeko na poto ba clé belé atie mwana ba tuzemi atiki so de kokoriko. Donc akoti kokoriko eza soso mobali yaya yo mtozola nanga ndeko mwasi soso mobali jamais avant de la ramaki. Avant de ça soso mwasi pendant 21 jours soso mwasi telema na avant na ba maki 3 jours na pesa on pe moto akoti ka pendant 21 jours mo va de la maki wana. Maman Kapache, soso mobali jamais so mona ye azui ba na ta soso mwasi teti ato kena ko kineko tamula atikio. Bande konanga mingi ya poto basa victime na bakokoriko. Surtout bana bandal, bana lemba, bana gombe. Banzamba bakokoriko. Banzambe ya bakokoriko. Le bakokoriko mo ici ba ne ba chapeau. Ba rouge wana bela crête. Banzambe ya kokoriko. Donc akotika yo pe sans suite donc banonami bazo boko la bana. Donc et ça n'a pas. Donc faire attention avec les kokoriko. Mes sœurs, faites très attention. Même les pasteurs, même les frères d'église, attention à les frères kokoriko. Il y a aussi des pasteurs kokoriko. Makasi. Et ça peut être des députés kokoriko. Surtout bango kunande. Il y a aussi des députés kokoriko. Donc il te donne. Tala, maman Kapache. Nazoloba, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à moi. Ce sont des vérités, on ne peut pas les cacher. Il y a aussi des prêtres qui sont des prêtres kokoriko. Et belé. Il y a des prêtres qui sont des prêtres, des kirés, mais kokoriko. Des kokoriko. Comment expliquer un prêtre qui se dit non, je ne me marie pas, na robota te, mais ça vient mususu. Donc il y a eu dosaka okendaka kuna attention. Nasia soutana wana donc grand coco machine moko industrie moko. Industrie moko. Ezana musicien mo kaye manzembo okomona pasteur monsieur Koche na bolingo lobi ça c'est un guerrier ou un warrior mais à l'église il te parle comme un vrai de Dieu comme si quelqu'un qui est déjà au ciel tout près de Dieu il te parle ma soeur mon frère makasi même kolongo wana ne sambiselo. C'est-à-dire que attention avec les kokoriko. Il va venir vers toi avec des influences, mais il te laisse. Oui. Grand kokoriko, grand kokoriko. Donc, tu es victime. Donc, c'est parce que il faut apporter les formules pour trouver la solution. Vraiment. Apôtre Joseph, dans le Malobate, quand on aussi membre théâtre, ils en ont évité sur qui histoire et fille baby.
baby tu se kotala qui a parmi bato ba théâtre rappelez ngana auti ba et sur qui là qui est azoki liboma et tout mais en réalité benenge totali vidéo on dirait nga lobaka ils a vraiment bongo témé ba bisu ba lobeza ka PV ils a ka molimo na mte molimo ngo et kotara bato ndenge ni soki muta Saint Esprit baby azape mongo ya batuka ya maboke ya jeune fille azaka lokola biso bo na ebité olobaki pe bato théâtre ba keba bato théâtre faut ba keba makasi surtout sœur baby wana oui azaki molimo mais azan ba problème spirituel un problème très spirituel un problème très spirituel luka pasteur na ya encadré maman baby luka ba sala ensemble ya malamu surtout nani pasteur de la foi parce que c'est vraiment l'un des pasteurs Oyo il fait la fierté de la parole de Dieu ici au Congo la PCP Mbote Sigazali on se connaît pas non c'est vraiment un homme de Dieu Aluka, pasteur de la foi. Donc, on a conseillé la plupart, il y a acteurs, comédiens. Si vous avez des problèmes, il faut consulter pasteur de la foi. Il va vraiment vous aider. Nos collègues de service, il va vous aider parce qu'il connaît, il maîtrise bien les choses qui se passent dans la matière et à art. Donc, ma sœur baby, Luka Mossa, l'ensemble de la foi, à Rosungayo, on a un problème très spirituel. On a le bango boisate. Je vais vraiment vous aider parce qu'il y a des très problèmes aux anango. Ceux qui ont l'attention, tu vas appeler la posa au bel trouble mental. Pe libomo les ala, na kokufa mbamo na mort si vite. Donc ils a piège moko o PV molimo ekoteli boye non ils a batak morazana. OK. Batak moko ya pesa makasi. Mais molimo pe ensemble le bakana na kati ya mutu muta azui Saint-Esprit et ye peut visiter yo et visiter mutu pe komi pe ko bimisa message ensemble mais na oyo ya ye il y a un autre vent esprit moko za na sima wana. Banga bali ya mwana wana kaka bo banga ba sacrifier mwana wana kaka bo. OK. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Vraiment. Ouais. D'abord dire comme elle a émo quand continue à sujet la mission parce que OK. Solution, c'est ça. Ouais. Donc tant ils ont une émission et ça lui pour na ça ban ensemble partout vous avez des problèmes sur la santé. Maintenant, ce genre de problème, il faut trouver formule. Libala nous aussi mbaté jusqu'à présent. Donc, yo sur Bali, il faut qu'à baboya yo. Ceux qui au Bali, il faut qu'à baboya. Donc, au sal au baena ko baye. Donc, il y a une formule à utiliser. Si vous utilisez formule wana, à ce moment-là, tu vas trouver une solution na difficulté wana. Nous sommes à côté de ko libala mama kapash, mais au mona bo mabote seyate. Banda vana nda kwa libala luka bana musa omona bazeme zobima mais pourquoi zobima bon donc il faut chercher les formules et ça pas formule musa utiliser non na luka babokilo na senga bango bolimbisi peut-être mobile mona bimana ekala peut-être ezali ke mobile ngana pesi mbongo tia libala to mobile moko boye soka razui mwasi atie na kati ndaku misala ninyo se kufi mbala moko. Donc, ce genre de problème, ce genre de combat, il y a toujours des formules à placer et à travers ces formules, il y a une solution. Donc, en tant que moi ensemble, mon seul ensemble, na memelo message oyo. Problème is nango, formule nango ezali. Si vous me contactez, vous me consultez, à ce moment-là, le Dieu qui est à moi, l'Esprit de Dieu qui est à moi, va me diriger. Et comme on a orienté yo, ma sœur, par rapport au problème aux anango, faites cette formule. Maman capable, formule go saka moroté. Formule go saka tantôt 3 formules. Mon baye koli, ya Jésus. Ils ont péché toute la nuit. Mais baso qui mbisité. Na tongo Jésus bimi, abino. Bozo ka filer na bino, bobo aka isika wana. Babino to kangaki déjà et si on nyos to kangi to bois qui filer mais et là comment ils ont mis tabino. Non, il faut refaire ça. Donc, et ça m'a dit sur orientation et puis ça y a une formule pour yozoa. Pourquoi à chaque fois mari de nuit ou femme de nuit atika kangati? Pourquoi
pourquoi banana banda ba démarche ya voyage na ko soit passeport bien mais visa jamais na bandi ko sala exétape donc 2 ans yango na chouaka c'est à dire il y a un problème quelque part au batamelio alors il faut ensemble orienter une formule. À ce moment la formule on est comme mayo na solution. Donc voilà pensa eloko yo tina zoya na kati émission nzamba tininga na ya ko ebisa bana nzambe parce que tout le monde a des problèmes spirituels, tout le monde a des problèmes sociaux. Alors, tant que tu as une formule, on va orienter. Peut-être quand on a une formule à huile, peut-être quand on a une accès de grâce, peut-être quand on a une délivrance, tout, et peut-être on a la repentance. Peut-être quand on est bon alors formule wana moi soka yo moko za ko bunda kana ndenge na yo moko kei bozongi boye yaya o trouver solution à bien. Pourquoi? Parce que o banoko zo ba formule o ezali en dehors il y a problème aux anango tala Congo na biso ngezo kende ya moi so na tie drapeau oyo c'est parce que j'aime mon pays. C'est bien. À part être l'homme de Dieu, j'aime aussi mon pays. Tala président Félix Ayé na pouvoir atali guerre ezagana est ba formule nyonso ba zwa kapo na guerre est et si la raté mais à ce formule moko lobi totia état de siège mais état de siège osomonaka il y a toujours une continuité quelque part oyo so saka que guerre wana continue M23 kazala na porter na biso c'est-à-dire à part formule wana il faut que Papa Nabiso, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a bâti ça, a formé le moussous. Entre autres, nous avons pensé que le message prophétique. Capitale à Kinshasa, avec Zala à Kinshasa, Ezaki le Boswapi, capitale à Congo plutôt. Nathan Wakala, Ezaki na Mbanza Congo. Avant nous, tout comme la République, la première capitale. À ce moment-là, les Akina, nous, Angola, Congo en face ici, Gabon, ailleurs, on formait qu'un seul pays, un seul royaume. Donc la capitale est Ezaïkouna. Deuxième matin, la capitale est Okomana, Matadi, Vivi. Capitale est Okomana, Matadi, et Okoma, Naboma. Quatrièmement, capitale est Kinshasa. Donc, pour ma vous prenez Simba Pensa na kati ya Congo awa, moko ba formule. Ouais, ça ba formule moko ba pesango en secret, mais si on a pesango boye pour esungape ba konza mboka. C'est-à-dire Kinshasa en tant que capitale physiquement, mais pouvoir ya ko gouverner Congo. Na ba institution nyonso pouvoir les assurer na Kinshasa. Et comment pouvoir on est tikala na bisika na natangi. Faut pas que ne ba longolango. Il faut pas longolango ba yono Kinshasa et vous allez voir, nous allons voir notre beau pays et que prospérer dans tous les domaines. Un pays riche mais avec un peuple pauvre. Des pays pauvres mais avec des pays avec des peuples riches. Par rapport à ce que nous vivons ici. Un pays riche mais avec un peuple pauvre, très pauvre, mais un pays tellement riche. Mais il y a des pays qui sont pauvres, mais avec ces peuples qui sont très riches. Riches, c'est ça. Alors, pour Papa Gentini Ngobila, message aux personnes concernées parce que Zali, gouverneur à Kinshasa. Pour gouverner bien Kinshasa, il faut reprendre. Il y a des pouvoirs sacrés. Il va y avoir Congo, bien que côté à côté Angola, et ça na Vivi, et ça na Boma, et ça na Bisika wana peneza, hein, secret, balier secret ba bomba. Mais ça on a gagné na chef coutumier to. Oui, faut que tu na chef coutumier ba za muté na malam. Balaxi nzela et puis faut que na un homme de Dieu, accompagné un homme de Dieu, ba chef coutumier tel les hôtel, ba chef coutumier ba boya ka koloba. Likabona lobi oyo. Bon, message Papa Gentini Ngobila. Kinshasa manque le pouvoir spirituel. Tous, il faut que nous soyons Kinshasa aussi longtemps que Bisika wana ba pouvoir moko sacré. Oyo ba koko ya ba koko na biso basala kinango. Ils ont babana ko battre la babana ko bombo parce que mindele babana ko yiba. Ah yo ndoke ka kuna. Ba mindele babana ko yiba so ba moni ba yiba botoli ba yibi ba. Siko ba koko na biso ba zwa ki pouvoir ya capital ba bomba ki yango. Parce que malheureusement ba koko wana ba bomba ka bango. Ba secret siko etira laki inédit. Pas Mobutu pas eba honte. Mobutu te.
baboya koyebisaye baboya koyebisaye baboya koyebisaye mais il avait ce projet là. Tant que ça a retour à l'authenticité, il avait ce projet-là. Tant qu'on va changer comme Léopoldville, parce que c'est comme Léopoldville, comme Kinshasa, c'était Kinshasa, ça comme Moutou. Kinshasa, ça comme Kinshasa, Kinshasa, comme Moutou. Mais pouvoir, et ça quelque part. Et puis, le comme il balait, président Nyonso à côté, on a habité souvent avec papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est des secrets. Président Nyonso à côté na bokonzi. So tali président Mobutu akanga photo na nini na Léopard. Vidéo moko na Léopard, tali président Joseph Kabila na Léopard. Mais papa Félix Antoine Tshisekedi. Papa faut faire la mise. Yo sali sabato, sunga batu. Donc, quelque part, il faut pas chef coutumier. Pas chef coutumier. Pas chef coutumier, bureau sacré. Il faut penser président qui a na zote ba Julien penza Léopard on a pensé outi pensa na kati ya palais présidentiel kuna Léopard avandi président vandi bazo sakana na Léopard. Donc pouvoir ya diriger Congo en tout et pour tout. Voilà. Maman quand je sais pas il y a président. Quand on Léopard faut beaucoup minutes. Tel Léopard wana Léopard wana donc bato ba bokola ka ba Léopard ba ibini basala ka bango ba opesa bango soki kisi moko wana Léopard wala faluta Lubumbashi ba Léopard ba kuna mibale ya bosa mbaye Léopard moko donc ata ya mobali aye na ye ba tia zo kita mais président faut garder ta distance ata moins 1 mètre ata moi muke ata zo simba il faut ba garde pe bazala faut ba garde bazala pembeni c'est le prophète ayo olesa président na ya mimanga mpamba famille nanga ezala mbongo te. Mais donc il faut penser président ceux qui n'ont pas salé là service de prière donc ce sont des formules donc pour trouver des solutions président ça n'a pas ça kende azo Congo bongisa mais bazo bombe la président OK yo boko ebi chama yo luka ngai na vanda na Kasai na yebi mbwaza la ka sinya bokonzi traditionnellement oui Mboisa signe beaucoup c'est ma casse pendant tant qu'à en Égypte ce sont des chiens qui gardaient le roi mais ndenge Congo eza sikoyo na présidence donc traditionnellement oui moi mais tant qu'on a gouverné tout un grand pays il faudrait qu'il y ait un léopard le président va na léopard une photo ba sambeli nzambe voilà peso na Zaïre Congo Congo ils sont Zaïre te tikala ka Congo mais Congo na bisoyo et ça pays mo bonzamba zo boisanga venir mo makasi bene mo banda avenir wana mama ngana yebisa yo makambo esama na Congo awa Congolais moko ta abano voyager sous on a que poto que ça na Congo c'est que je vous dis les Sud-Africains ban via poto te parce que poto et donc bango na poto clip qui na poto ba clip nyonso mise bano sala makaka awa donc ba ke na poto ba tourner bano zakaka na Congo c'est bien. Donc voilà quelques secrets, des secrets vraiment c'est très capital pour na konsenabiso et on a vraiment le roman mutuya na osepela mukolango ngamo pena sala wana mama kapashi wana ngamo tana nazo bondela léopard donc et on a vraiment le roman mutuya makasi église adresse église adresse église sur le nom de Mosala Nzambe pour la formule pour trouver la solution parce qu'il y a des problèmes des formules un peu secrètes sur la commune il y a Mongafula na avenue Révolution numéro 6 quartier Kindele Okukuta église communauté Saint-Royaume de Dieu communauté Saint-Royaume de Dieu Okutangoana prophète Joseph Yelemon les messagers rapides c'est les messagers rapides des églises zaliwana maman capable ça il a quelques messages prophétiques même si on permettre oui
Quelques messages prophétiques rapidement. Oyo nzamba pesaki ngai mama Kapache na Congo na biso awa nzamba otalisanga ba mama misatu élection salami ba komi moko comme président de la République démocratique du Congo. Oui. Donc les années qui viendront, il y aura une dame, une maman qui sera la présidente de la République démocratique du Congo. Donc j'invite toutes les mamans qui aspirent pour place on va possibilité na turote turoyo na monaka président moka yemoko Félix Antoine Tshisekedi yemoko ka nemta okenaye. Mais les années qui viendront, les années, il y a une maman, il y a une dame qui sera à la tête de ce pays. Wana nzambe nemta pesa nyango. Message musu nzamba ko talisanga yi. En tout cas, tout bazana dollar na bandaku et puis na ba banque faut faire très attention. Parce que et ça na nemoko boye dollar et banolia masouté. To comment quoi l'Angola? Dollar et banolia masouté. Donc bon ils sont à dollar et kenimai. Tikabo. Ce que je vous dis, c'est le message que Dieu m'avait donné. Donc, dollar et ça na nemoko. En nez rouge. Le dollar ne sera plus consommé en RDC. Na ba obaza na mbongo ya dollar na banque. Mbongo nyonso ba miona et comme ba papier inutile. Et quand on ba mbongo mobuta mukumbu swata wakala. Donc ngana yebi déjà né wana mais mwana bango a na kelizate bato ba dollar ba be bato bazana dollar na yel sabino né yango po bozala mayele sinon te ba mususu ba ko piquer ba crise ba mususu ba mort subite et ça la bango très difficile. Maintenant c'est pas là qui na collègue na yo moko de service ya média nani ya bosolo na politique Israël Mouto. Israël Mouto mona ke penza bimi député hein. Député mais aza ko hésiter pour na ko postuler. Aboya ki aza ko hésiter pour na ko postuler mais na mona penza ata boyi. Donc na kati na ye il est député. C'est un député. Soki na kosi ke ne tuna mosala nzambe na yo, il va te le dire. Donc postuler kaka. Ata possibilité yemo a komona kaka nzoto numéro ekei eki ko postuler. Donc na kati makila na ye nzambe sa tubiye tonga hein asalisa mama Kapache je peux futur député makamwe ko postuler makamwe ko miko inawe ko miko swasiko ye moko mama présentatrice sawa. Donc côté pena mobimba fait simba drapeau yango o ba pambola te o soki un jour moni kuna baka moite apôtre Joseph na moni na image ya député apesa moi le roman ancestral dia awa lion za déjà na kati kasi drapeau ko lion ko te léopard mboite mais léopard léopard donc moi le roi idio feza te o penza ya Congo mobimba o penza ya Congo mobimba ya nzambe tout droit futur député donc pour la monde déjà ekomami lukaka ka parrain moko bien lukaka parrain politique moko ya bien ko hésiter te et là kasarani ça hésitation non ça là hésiter te donc lukaka parrain moko bien futur député fiston sai futur député. OK. Mais na sepeli lisusu nzambe pesa un message prophétique moko ya Ferregola ba nommé ye ministre ya culture et art. Culture et art. Tal oyebi bato yo bazaka na ba don nzambe na ba promesse prophétique aboué. Ce sont des personnes au moins ba éviter ba pouvoir, ils ne sont pas soif de pouvoir. Donc azana yekuna kutote donc faire le go là donc na mona ki ba nommé penza ministre de la culture et art. Donc on appelle ça message prophétique yo moko luka sikoyo olata promesse na yo lata yo sinon donc makamna zolo ba déjà za na messa makamna zolo ba za na messa itseleka président Sanim a signé soit chikan ta et que imbala moko donc ekoti pena mbala moko pour pe makamo evandi. Et puis message mo prophétique nzamba pesa ki ngai batu ba ye francophonie nzamba pesa un message mibali mingi ba ye esprit ya kokoriko
baye pour na G à francophonie mais na moni bango esprit à Cocorico ba bisé déjà et si ba banda qui déjà donc na mona qui 2 places maintenant le bisate 2 places à biser malgré faute pe ya bango pete faute ya ba ndeko na biso moko ya basi oyo déjà bango moko ba kei ndenge prophète Joseph alobaka ke biso basi to avancer wana siko boke ko avancer na ndenge ya mabe donc monsieur ba ke cop na ne ba ke gender donc il y a gender donc ba mususu penza yo paré na bango kuna le moni pe papa réalisateur donc terrible donc il est moli sur aigle donc Cocorico yena Cocorico na oyo Cocorico azaka yemo ya mukolo na kati ya quartier tala ga yebo azotelo ya bande konanga basi donc baza ko tomboka penza makasi so bozo kena na ndenge mabe bobongisango penza bien bobongisango na ndenge moko penza bien wale ko zamala mais et que na ndenge zo kenila na te po et ça biloko mo penser ko luke sala ya mabe malgré péché ya francophonie yango na so mona moi ba irrégularité ko sala moi mingi na saint esprit la kinga yango en tout cas surtout papa na biso kabulo mona kabulo donc ça mo pepe moko alandela sino te ya ko tomber victime liboso échec mo penser ya bien te voilà quelques messages prophétiques nsamba pesa kingai donc na mususuna no to sukina no wana na ba message prophétique mbala sima nzambe to eloko lobi ya basoda très capital en tout cas ça sent nazo sentir hango ngai na yoka solo au message prophétique hein je peux sentir l'odeur au moins ça maintenant le bela ba facile au tenir moi ba salaire kaka oui ba salaire à part ba salaire et ça makambo ko ezana sewana ça pena makambo ezana sewana parce que même disons nos 2 généraux ont simbi la police ont simbi armée FARDC donc bazo kutana na opposition ba généraux mususu ba kutana na opposition moko bazo telemela bango donc surtout ba bazada donc ba double donc ba double face donc ba double titulaire, donc toi tu es titulaire visible et moi je suis titulaire dans l'ombre, c'est moi qui te commande. Donc même général Nabiso, papa Nabiso général ou à côté de la police a remplacé papa Kassongo ou à côté Sikoyo nzamba batele papa et là munga na senga ezali ba konza na biso boluka ka basali ya nzambe so pe bozana basali ya nzambe pasteur na yo obo bandani na tango ya pasi abana ko sambela ye tango lo nzamba tomboli yo aller vers ces serviteurs là considérer ye ndengo bana ko considérer ye tango bozala kina na niveau sewana c'est très vraiment la reconnaissance et aussi le témoignage nzambe peut a soutenir na nzela ya mabone parce que la plupart ya bazana poste même kapache ko bimana bango na ba poste nzamba telesinga ngo ekozala kaka avec des cicatrices et des blessures, des chocs. Tout ce monde bazana poste ba poste nyo se lever kala mingi ba poste na ekozala sauter ba tumsu bazo remplacer bango et puis ko bimana bango ba omaka na ba cicatrice mutu moko ta bimana sengo c'est bien ba ko bimaka toujours na ba plaire ba maya misu ba cicatrice bah blessure moko boye donc tout ce monde là vraiment. Voilà quelques messages prophétiques qui m'appellent Sakingai. Merci Nabino Bato, voilà le prophète Joseph Yelemone, oui mais les messagers rapides. Au Congo d'ailleurs hein. Nazui drapeau ya Congo mais nazui bénédiction na outé. La bénédiction reste toujours ta bénédiction. Et je peux prier. Seigneur bénis ta servante. Pendant que papa ces messages se passent, je sais bien que les anges du ciel nous entourent. Amen. Et à travers sa foi, si pas aujourd'hui, demain ou après-demain, Seigneur, que ta promesse sur sa députation, la candidature de la députation, papa, et salement, et kokisama, lobito lobikuna, nazala pe moko ya kokota chapitre sikanakati ya histoire ya vie nae dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Merci. Je bénis tout le monde. Merci. Merci d'avoir la discussion. En tout cas, émission à vous aider à partager.
pour une à la rémission assez à causer mais assez à causer comme message nous on a kenga pe la zone on a tout droit pour na yoka et ça va aventure ça va oh et ça dit comment ça va faire ça dit qu'on salema merci d'avoir scène en Zambie balikara pas pour de blague mais pour la réalité oh ezali ya solo pe koko kisama Zambie ya pambola biso to kutani prochainement numéro ya mosala na Zambie zano obengi aux huiles directif Zambie ya pamboli biso pe mabota na biso bye Capage TV. Capage TV.